Et puis, tous allés à la PDG à office de route. Yes. Dans la chambre 17, dans le pavillon 1, Kikolo. Azuli a voulu qu'on aille calmement. Bon, les allés là-bas, on nous soignait, on y va, on stocker, on a un téléphone, tout ça. Bazar groupé à 12 personnes, bazar dans le pavillon 8. Wow. Chambre moko presque na caméra. Bon, ils ont la union soko yo babanda qui ko sama comme trafic d'influence na Congo ya chef de l'État bazar dans le pavillon 11 bazar 17. Et puis ils ont ba Goma modé na balinga na mibale bazali wana modé za grand commerçant na Goma mutu na Goma yibiye. En tout cas, le bon on a bâti ici baki na Goma ko na commissaire awa abolia bolo na calmement abozela sambisama. Et puis tu as na caméra kamingini azo chef bolo azulia bolo na ipe calme o iza grand bolo kawele okomi okulu ka kulata cravate te puisque eko pour la mai pour la assemblée aux à l'aise nous na kati assemblée na hiyo tu ba na ndaza ko chocolat na façon na yé puisque chocolat ndande ya wana bolo. Et puis tu as na PDG ya OVD. Wow. Là, on dit à Boulot, on a moins 3 personnes qui manaillent. Parce qu'on dit à Boulot, on a pavillon, on sait toujours. Et pas, il va passer plus de 1000 personnes. On a PDG à Fener, à Zaliwa, Awa. Il y a à peu près 6. Parce qu'on dit à Boulot, on a pas beaucoup calmement. Bon, nous allons répondre à l'acte. Vraiment, voilà. Na Libanais au Jamal. Soki Jamal. À la chambre 24. Oui, mais il maîtrise la chambre la bangonio, c'est papa. On a eu calmement, en tout cas, et puis, on se va comme ça qui nani, il kanda pour pas qu'il y ait azobe la poulou, azosala moi de tête. Attention, la attention pour banda wana parce que les bébés tabazawana ba kufina attention to kubanda la place wana prétexte zalité bon to comme na dossier papa Kamere to yoki que papa Kamere abelaki asengaki ba memaye na hôpital baboyi ko memaye elekaki nini aza ko bela ya solo qu'est-ce qui s'est passé au juste papa Trésor? Bon, na bolo vraiment pour tout le monde était les communs de prisonniers, donc c'est le matin donc il y a sali nini? Moi je sais moi vertige mon de tête dans tout ça. Mais parmi que tout atikala kawana milaka qui se place wana parce que prison c'est comme ça. C'est pas possible. Bolo aussi là. On va tout passer, ça va tout passer makasi. Et puis moi buibui kumona nzoto c'est tout à fait normal. Moi ma kwanza kumikwa na réunion sur le fait de tout le monde parce que toilette déjà publique dans la toilette il y a 30-40 personnes. On met ça dans un côté, ça fait beaucoup de temps, tu n'as jamais vécu ça. Pour le coup, il y a ma façon wana. Ce qui signifie mais ma kwanza kozanga yote. C'est comme papa, mais comment vous avez la bilo pour peu boboli ke azo le kalibu mon papa langai, mais malgré ça baboya qui est en hôpital. Bon so yo ku fait la bino wana papa, hein? Ah bon je to ba to beli bazali bana ba kufute jamaa la zali bana kuza itaza kubela mesa kufatu. Image ya photo ya mwana ya papa na biso Kamere bande ko bozo mona na image. Oui papa continuez. Et puis tous allés à wana PDG à office de route. Yes. Dans la chambre 17 dans le pavillon 1, Kikolo. Azuli a voulu qu'on aille calmement. Bon, les allés là-bas, on nous soignait, on y va, on stocker, on a un téléphone, tout ça. Bazar groupé à 12 personnes, bazar dans le pavillon 8. Wow. Chambre moko presque na caméra. Bon, ils ont la union soko yo babanda qui ko sama comme trafic d'influence na Congo ya chef de l'État bazar dans le pavillon 11 bazar 17. Et puis les gens ba Goma modé na balinga na mibale bazali wana modé za grand commerçant na Goma mutu na Goma yibiye. En tout cas, le bon on a bâti ici baki na Goma ko na commissaire awa abolia bolo na calmement abozela sambisama. Et puis tu as na caméra kamingini azo chef bolo azulia bolo na ipe calme o iza grand bolo kawele okomi okulu ka kulata cravate te puisque pour la mai pour la assemblée aux à l'aise nous na kati assemblée na hiyo tu ba nous
na ye puisque je crois eza nde awa na bolo. Et puis tozali na PDG ya OVD aza kolia boloko na mwa 3 personnes nsima na ye bazolia boloko na pavillon 11 toujours et puis baza plus de 1000 personnes. Na PDG à Fener azali awa ye mpe na bato na à peu près 6 bazolia boloko na bango calmement. Bon nous allons répondre à acte na ye vraiment et nde voilà na libanais oyo Jamal soki Jamal aza na chambre 24 oyebi ke yo maîtrise la ba chambre la bango nyonso papa azoli ya boloko na ye calmement en tout cas et puis ba nyonso ba khotsa ki nani mikanda ko ba kende o azobela pulupulu azosala mutu mo de tête tension la tension kubanda wana basali pe vente bazawana bakufina tension to kubanda la place wana prétexte zalité bon toko malade na dossier papa Kamere toyoki que papa Kamere abelaki asengaki ba mema ye hôpital baboyi komema ye elekaki nini aza kobela ya solo. Qu'est-ce qui s'est passé au juste papa Trésor? Bon, na boloko vraiment pour tout le monde était les communs de prisonniers, trop c'est le makambuté. Donc ya asali nini? Moi je sais moi vertige mon de tête dans tout ça. Mais parmi qui est toujours atikala kawana milaka qui se place wana parce que prison c'est comme ça. C'est pas possible. Boloko sika. On tout passe, ça on tout passe makasi. Et puis moi buibui kumona nzoto eza tout à fait normal. Moi ma kwanza kumikwa na réunion sur le fait de tout le monde parce que toilette est publique on dans la toilette il y a 30-40 personnes. On met ça dans un côté, ça fait beaucoup de temps, tu n'as jamais vécu ça. Pour le couper, il y a ma façon wana. Ce qui signifie mais ma kwanza kozanga yote. C'est que papa, mais comment vous avez la bilo pour peu boboli ke azole kalibumu papa langai, mais malgré ça baboya ki en hôpital. Bon so yo kufe la bino wana papa, hein? Bon je bato bezi bazali wana ba profiter jamal azali wana kosa itaza ko ya mesa kufa. Image ya photo ya wana ya papa na biso Kamere bande ko bozo mona na image. Oui papa continue. Et puis tous allez awana PDG à office de route. Yes. Dans la chambre 17 na pavillon 1 Kolo. Azoli abolo konaye calmement. Bon, les allez na ba on nous wande kuiba ko stocker ba tunanzela ba téléphone tout ça. Baza groupé à 12 personnes, baza na pavillon 8. Wow. Chambre moko presque na Kamere. Bon, ils ana ba union sokoyo ba bandaki ko kosa makamu trafic de l'influence. Na Congo ya chef de l'État baza na pavillon 11 baza 17. Et puis les ana ba Goma modèle na balinga na mibale bazali wana modèle za grand commerçant na Goma mutu na Goma ayibiye. En tout cas, le boko na papier simbaki na Goma ko na commissaire awa abolia boloko na calmement abozela sambisama et puis tu na Kamero kamingini azo tshaka boloko azolia boloko na pe calme o iza grand libulu kawele okomi okuluka kulata cravate te puisque pour la maille pour la assemblée aux à l'aise nous na kati assemblée na yo toujours ba na ndaza ko chocolat na façon na ye puisque chocolat ezande ya wana boloko. Et puis tous allez na PDG ya OVD aza kolia boloko na mwa 3 personnes nsima na ye bazolia boloko na pavillon 11 toujours et puis baza plus de 1000 personnes. Na PDG à Fener azali awa ye pe na bato à peu près 6 bazolia boloko na bango calmement. Bon nous allons répondre à acte na ye vraiment et nde voilà na libanais oyo soki Jamal aza na chambre 24 oyebi ke yo maîtrise la ba chambre la bango nyonso papa azoli ya boloko na ye calmement en tout cas et puis ba nyonso ba khotsa ki nani mikanda ko ba kende o azobela pulupulu azosala mutu mo de tête
tension wala tension kubanda wana watu basali peventa bazawana bakufina tension to kubanda ka place wana prétexte zalité bon toko malade na dossier papa Kamere toyoki que papa Kamere abelaki asengaki bamema ye na hôpital baboyi komema ye elekaki nini aza kobela ya solo. Qu'est-ce qui s'est passé au juste papa Trésor? Bon, na boloko vraiment pour tout le monde était les communs des prisonniers, donc c'est le makambo te. Donc ya asali nini? Moi je sala moi vertige mon de tête dans pour ça. Mais parmi que tout atikala ka wana milaka qui se place wana parce que prison c'est comme ça. C'est pas possible. Boloko sika. Kwa mtu pasi, saka mtu pasi makasi. Et puis moi buibui kumona nzoto les tout fait normal. Moi ma kwanza kumikwa na réunion sur les faits de tout le monde parce que toilette déjà publique dans la toilette il y a 30-40 personnes. On met ça dans un côté, ça fait beaucoup de temps, tu n'as jamais vécu ça. Pour le coup, il y a ma façon wana. Ce qui signifie mais ma kwanza kozanga yote. C'est comme papa, mais comment mutazo be la bilo boko pe boboli ke azo le kalibumu papa langai, mais malgré ça baboya kene l'hôpital. Bon so yo kufe la bino wana papa, hein? Ah bon biso to bato beli bazali bana ba profiter yamal azali bana kuza ikaza ko bela mais ça kufa. Image ya photo ya wana ya papa na biso Kamere bande ko bozo mona na image. Oui papa continuez. Et puis tous allés à wana PDG à office de route. Yes. Dans la chambre 17 dans pavillon 1 Kikolo. Azuli ya boloko na ye calmement. Bon, les allés na ba on se wande ko yiba ko stocker ba tunanzela ba téléphone tout ça. Baza groupe à 12 personnes, baza na pavillon 8. Wow. Chambre moko presque na caméra. Bon, izana ba union sokoyo ba bandaki ko kosa makamu trafic de l'influence. Na kombo ya chef de l'état baza na pavillon 11 baza 17. Et puis les ana bango ba utigoma modé na balinga na mibale bazali wana modé za grand commerçant na goma mutu nyonso na goma ayibiye. En tout cas le boko na bachi simba ki na goma kuna commissaire awa abolia boloko na calmement abozela sambisama et puis tu na kamero kamingini azo chape boloko azolia boloko na pe calme o iza grand libulu kawele okomi okuluka kulata cravate te puisque pour la maille pour la assemblée aux à l'aise nous na kati assemblée na hiyo tukuluba na ndaza ko chocolat na façon na hiyo puisque chocolat ndande ya wana boloko et puis tous allez na PDG ya OVD waza kulia boloko na moi 3 personnes qui manaye bazolia boloko na pavillon 11 toujours et pas il va plus près de 1000 personnes na PDG à Foner azaliwa awa yepena batumia à peu près 6 bazolia boloko na bango calmement bon nous allons répondre à acte na ye vraiment et nde voilà na libanais oyo Jamal soki Jamal azana chambre 24 oui bige yo maîtriser la chambre la bango nyonso papa azolia boloko na ye calmement en tout cas et puis ba union se va khotsa ki ni nani mikanda ko ba kende o azobela pulu azosala mutu mo de tête tension wala tension kubanda wana watu basali peventa bazawana bakufina tension to kubanda ka place wana prétexte zalité bon toko malade na dossier papa Kamere toyoki que papa Kamere abelaki asengaki bamema ye na hôpital baboyi komema ye elekaki nini aza kobela ya solo. Qu'est-ce qui s'est passé au juste papa Trésor? Bon, na boloko vraiment pour tout le monde était les communs des prisonniers donc c'est le makambo te donc ya asali nini? Moi je sala moi vertige mon de tête dans tout ça. Mais parmi que toujours atikala ka wana milaka qui se place wana parce que prison c'est comme ça. C'est pas possible. Boloko sika on mtu pasi saka mtu pasi makasi. Et puis moi buibui kumona nzoto c'est tout fait normal. Moi ma kwanza kumikwa na réunion sur les faits de tout le monde parce que toilette déjà publique dans la toilette il y a 30-40 personnes. On met
komesana yango te, ça fait beaucoup de temps, tu n'as jamais vécu ça. Pour nous, couper ya mbaka na façon wana. Soki si ni lumiyo te mais makonze kozanga yote. C'est que papa, mais comment vous avez la bilo pour pe boboli ke azo le kalibumu papa langai, mais malgré ça baboya ke na hôpital. Bon so yo kufe la bino wana papa, hein? Ah bon biso to bato bezi bazali wana ba profiter jamala bazali wana kosa ita ko bela mais ça kufa. Image ya photo yango wana ya papa na biso caméra bande ko bozo mona na image. Oui papa, continuez.